Amen. Bien-aimé. Nzambe na biso aza malamu. Mutu oyo azosola na yo ou bien azo bimisa yo sango malamu lelo dimanche. Eza peut-être oyebi ngai liboso, peut-être oyebi ngai nanu te. Bon, nazo yebisa yo lelo na eloko nyonso ezoleka na mokili oyo. Eza ndenge Nzambe atiaki yango na programme mpo esala nini ekontinue kosalama. Mutu oyo azosola na yo lelo ou bien azoteya oyo yo lelo ou bien ayeli yo sango malamu lelo. Eza Evangelist Christian Efani Ofodom. Yende mutu azo ya na oyo maloba oyo Nzambe apesi ye nazokende na église na ngai eza église ya Anglicane oyo eza na Basalakala numéro 11 commune Kalamu. Église Anglicane Basalakala numéro 11 commune Kalamu. Eza iska église na biso ezali. Eza partout, even na Lagos ezali. Ata na Kenya, Tanzania, Uganda, tout eza kuna. Eza église oyo eyebani mokili mobimba. Eza église ya GT ou bien église ya LVT ou bien église oya bongo bongo te. Donc nazo bimisa yo sango malamu oyo esengeli biso totosa oya mibeko oya Nzambe po Nzambe azoya loki tobondela nani tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe tokumisi yo Nzambe oza malamu. Ata mutu moko akoki na yo azate yo nde mutu okirie lola yo nde mutu okirie na mokili yo nde mutu otindi biso na se ya mokili oyo. Tina oyo otindi biso na se ya mokili eza po biso toya kobondela yo kosambela yo kosala makambo nyonso oyo banda kosepela nango. Toyebi ke bato ebele bakufi lobi bato bazokufa na coronavirus. Bo yo nde mutu osimbi biso obatami biso ata malade ndenge nini oya ba Egypt olingi malade wana ezwa biso te na bana na biso na ba famille na biso. Nzambe na biso kombo na yo ekumisama. Ata mutu moko te akoki na yo azate olobi iska nyonso batangi kombo na yo makolo nyonso ekofukama monoko nyonso ekotelema kokonfese oza Nzambe ya solo. Nzambe bana na yo baya liboso na yo iska nyonso oya bangunya batelemi contre biso iska bangunya batelemi pona bomoi na biso olobi na 2 6 verset 18 misu na bango ekoma avec na minute oyo na kombo na Yesu. Nzambe tobeleli yo lola efongoma pona biso pona mateya oyo ya juna ya lelo. Lola efongoma pona eloko nyonso oyo ozokende na biso. Lola efongoma pona mateya oyo to ministère na biso ekende liboso na kombo na Yesu tobondeli. Amen. Nazo pesa yo merci iska nyonso zali ozolanda ngai nayebi ke Nzambe oyo atindi biso na sa mokili oyo akosunga yo nyonso ta yo moko okobelela ye. Bien-aimé yoka tem na bimisi lelo eza tem moko tokomi deja na porte oyo yango. Nzambe azoya na minute oyo. Nzambe azoya loki. Nzambe aza deja na porte oyo ya yo.
fongola motema na yo nzambe akota fongola eloko nyonso oyo esengeli osala lelo po mutu oyo nyonso aza na bomoi aza na chance ya makasi soki oza na bomoi te chance esili na miniti oyo nazoyebisa yo tali yo moko oza na bomoi oza na chance esengeli yo moko osala eloko nzambe azoyebisa biso lelo nzambe azotalisa biso makambo ebele azotalisa biso ndenge environnement ekosalama bato mingi bakotikala bato mingi bakokende kayisa nanu soki nzambe azoya lelo eske na kati ya motema na yo ozokende koyamba Yesu ubien okotika na saa mokili oyo soki otali mingi eloko ezosalama na saa mokili oyo oyebi ke nzambe aza deja na porte na yo tokena na 1 Jean 2 verset 18 tokena 1 Jean 2 verset 18 nakotanga na ngre nakospike binango na lingala amen donc alobi boye my dear children the end is near you have heard that the enemy of Christ is coming and now many enemies of the Christ are already here so we know that the end is near amen awa abandiko yebisa biso bien aimé ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali tata na ngai mama ngai alobi yebake ngunga oyo nzambe alobi ekome soki otali na mokili na militi oyo eloko ezoleka na kati ya mokili ezokamisa bato nyonso ezala ngai moko soki otali na militi oyo eza susu te yeba ke d'abord bible alobi metan eza jour moko na miso ya nzambe 2000 ans eza 2 jours na miso ya nzambe 3000 eza 3 jours na miso oyo ya nzambe abandi kofonga biso misu awa alobi fo attention na eloko nyonso oyo ozosala na saa mokili oyo ata na eglise oyo tozokende nango bato ebele bazokende na nzela ya eglise na kati ya motema na bango bazokende bazokumisa nzambe oyo ya solo na place wana nzambe azosala musala na kati oyo ya bango na miniti oyo soki otali bafaux prophète batelemi ebele bafaux évangéliste batelemi ebele bafaux pasteur batelemi ebele makambo ebele ezosalama na kati ya eglise soki otali lelo okomona bapasteur baza kipede na kati ya eglise okomona baévangéliste baza kipede na kati ya eglise okomona bato oyo ata maser bakomi lesbianisme na kati oyo ya eglise bon lelo nzambe azoyebisa yo lelo bien aimé fongola miso na yo malamu nzambe aza mutu oyo akoyebisa yo eloko lobi eloko mwana ekokokisama te soki otali na ndenge toyoki na ndenge batindi na video na whatsapp place nyonso tolandi mutu moko atelemi alobi banda le 8 ti le 10 donc mutu abima libanda te molili ekozala partout tana yoki yango nalobi mutu oyo azoloba eloko oyo eske eza nzambe ya solo azoyebisa ye eloko nyonso oyo azoloba bien aimé tala bien eza bato nyonso te
ayoka voix ya nzambe te alobi ju ya suka makambo ebele ekobanda kosalama esengeli yo moko otelema isika nyonso oyo moko ozali tanga bible na yo mpo mutu atia yo na nzela ya mabe te nzambe ayebi tina azoyebisa biso makambo oyo nzambe aza mutu te nani akotelema isika nzambe azali nani akoloba wi isika nzambe alobi no nani akoloba no isika nzambe alobi wi nzambe azobelela yo lelo azofunga yo miso makambo nyonso ya bafaux prophète batelemi ebele bangunya batelemi ebele makambo ebele oyo ekomi kosalama na mokili makambo ya bangunya batelemi kopanza nango nazoyebisa yo ya solo 2020 iza ere nzambe apesi yo mpo yo moko oprepare oyo kozela ye mpo ye azoya soki tokomi na 2021 komata makambo ebele ekobanda kosalama makambo ebele ya mabe ekobanda kosalama mpo batangunya balingi bazwa makambo nyonso oyo etali mokili soki otali na militi oyo kanda nzambe ekiti na se ya mokili oyo kola virus oyo ozomona lelo eza kanda ya nzambe eloko nini bible alobi etiquette alobi oyo mabele oyo ekoningana okaisi eza nini eza kolola virus ebandi koningana partout mboka ebele ekonomi ya bato nyonso ekomi kosala nini kokita okaisi kei na afrike oyo donc okozela ndako na yo ebanda kosala nini koningana te eloko bible azoyebisa biso lelo bien aimé vérifie bien eloko nyonso oyo nzambe azoyebisa yo lelo nzambe ayebi ntina oyo azobenga yo soki okei na 1 Jean 4 verset 1-6 alobi vérifie molimo nyonso oyo azopesa yo message oyo aya koteya yo soki ewuti epa na ngai ubien ewuti epa diable na miniti oyo soki otali ngunga ekoki deja bafaux prophète batelemi bato mingi bazobelela o ngai naza nzambe oyo bozobelela ngai naza nzambe oyo bino bomoni nanu te nakiti kosala miracle bato mingi ata na eglise ozokabela bato eloko olingi bato mingi basala nini bacomprendre deja ozokabela ngai mbongo bien aimé nazoyebisa lelo ata ozopesa ngai 1 milliard ata ozopesa ngai $1000 ata ozopesa ngai $5000 bible alobi esengeli gauche ayeba te eloko droite azopesa oben droite ayeba te eloko gauche ezopesa bona minute oyo soki oya na eglise oza na problème na kati ya eglise oreki bangonde batelema koyebisa yo basambeli apres babengi yo nsima bayebisi yo tala eloko oyo nzambe alobi topesa yo na miniti oyo bato mingi bakotelema eza na kati ya eglise o nazopesa $5000 o nazopesa $10000 nayebi ke oza na problème vérifie bien nazoyebisa yo eloko oyo tomoni bato ebele bakomi kopesa eloko nyonso wana ye akotelema na liboso ya eglise akomi kotatola nzambe na ngai eza malamu malade na ngai donc esili pauvre na ngai esili sukasuka eloko mwana mutu mwana aya kotemoye na kati ya eglise na yo eloko mwana ekoboma mutu mwana yoka soki nzambe alobi eloko alobi yango soki nzambe abikisi yo nzambe abikisi yo miracle oyo ndenge tozolanda eza ndenge miracle mwana esalamaka te nzambe apesaka miracle na ye asalaka miracle na ye ere nyonso peut-être tosambeli na eglise na biso ozokende na eglise na yo nzambe ozokende na ndako na yo nzambe akoya kobikisa yo na ndako na yo peut-être na lota peut-être na nzela peut-être na un mois nzambe akoya kobikisa yo bien aimé vérifie bien fongola miso na yo malamu bangunya batelemi mingi batelemi na kati ya eglise bazosala makambo ebele ata ndenge nini soki otali ata chiveke soki otali ata veke soki otali oyo nyonso oyo ozokaisa ke azokende oyo
oyo po akende kote ya maloba nzambe. Fongola miso na yo bien. Tanga Bible na yo malamu. Bible alobi okoyeba mayela nzambe ndenge nini. Sai yo moko kotanga Bible te. Soko ke isusu na Matthieu 24 verset 3-14. Soko ke place mwana Bible ba dikolo baboye. Zambe awuti na ngomba azokita na se. Batu na ye ba ye kotelema kubenga ye tata eloko nini tokobanda komona toyeba ke okoya ekomi abandi koyebisa bango boye botala bien bolenga te mutu moko abulisa bino na nzela te kolanda makambo profesi te. Nzambe alobaka te fois te soki nzambe alobi nzambe alobaka te fois te. Batu mingi balengaka soki oza na to ya profesi donc batu mingi babanda kolanda yo. Nzambe ayebisi yo boye soki olandi ngai robi peut-être na kokoya nalandi yo robi peut-être okokoya yo moko tiaka na nzambe oyo aza likolo yende mutu akosala makambo nyonso. Soki oke place mwana abandi koyebisa yo mboka oyo kotelema mpona mboka oyo arobi roi oyo akotelema mpona roi oyo. Soki otali na minute oyo toza nango donc coronavirus atelemi mpona mboka mobimba nabengi yango donc mabele oyo akoningana oyo alobaki na anglais alobi earthquake ekosalama. Soki otali États-Unis lelo ekonomi na bango ezobuje. Otali poto lelo ekonomi ezobuje. Otali Afrique lelo ekonomi ezobuje. Otali Asie lelo ekonomi ezobuje. Donc mayele ya batu esuki. Nzambe azobelela yo lelo bien aimé telema isko ozali komona nzambe lokola tata na yo te. Nzambe aza likolo azotinda message mingi na se ya mokili oyo. Bato ebele bazokota na kisoloka, bato ebele bazokota na kindoki, bato ebele bazokota place nyonso. Nzambe azoyebisa yo lelo isika nyonso ozoyoka ngai landa yoka mateya oyo nazopesa yo. Peut-être irobi okoyoka ngo sute. Nzambe azobelela yo lelo bien aimé landa eloko oyo Bible ayebisi biso kolenga mutu te abungisa yo na nzela te. Nzambe ayebi tina oyo azoyebisa biso makambo oyo. Soki yo moko olingi Bible elobi bato ebele bakota lifelo sans mérite te. Soki totali lelo ekonomi ya mondu mobimba ekomi kokita. Bato mingi bazobondela Yesu tokosala ndenge nini. Badoter mingi bazokima hôpital makambo nyonso bato nyonso bazolinga bakufa te. To mingi omemi bato na hôpital bakotika mutu mwana bazokima oyo bango. Soki okeye na Bible lisusu na Luc 21 verset 10 tina 11 soki okeye place mwana okomona eloko Bible ayebisi biso alobi donc pays oyo ekotelema mpona pays oyo roi oyo ekotelema mpona roi oyo. Soki otali na minute oyo ba chinois batelemi mpona ba Afrique mobimba na bapoto mobimba. Soki otali eloko nyonso ezosalama na minute oyo na mokili oyo ozomona makambo nyonso oyo Bible alobi ekomi pene. Oyo Bible alobi tokoti na makambo nyonso wana. Donc tozokota na Apocalypse 13 oyo Bible alobaki bien aimé fongola miso na yo malamu. Église ozokende na ye kojija mutu te bon na ye koyebisa yo eloko Bible ayebisi biso makambo kipede eleki ebele na mokili. Soki otali okomona oyo maladi oyo tozoloba lelo okendeki na Luc 21 verset 10 tire 11 donc na 11 nango alobi mwana na ngai na ere koya abengi yango na anglais great earthquake donc mabere kolingana oyo makasi ekoya okaisi mabere kolingana oyo makasi eza nini eza coronavirus yango nde ye omoni ba president moi bango bavaje susu eza te baministre moi bavaje susu eza te mutu nyonso akomi kosala nini kobatama
nzambe azoyebisa yo bien-aimé fongola nzela na yo. Bible alobi Yesu aza mutu oyo azova ache ayebiti na oyo ayebisi biso makambo nyonso oyo. Okomona bato ebele bakowanga na Yesu eza na Matthieu 24 verset 3 et 14. Bato ebele bakozwa Bible na bango babwaka yango. Ton Bible ezotia maboko na litoyi tosali mabe ebele na kati ya mokili. Ton masumu etonti ndenge bato oyo ya Sodome na Gomora basalaki masumu. Nzambe abandi kobeta bango fimbu. Maramu nzambe abeta yo fimbu te. Soki nzambe abeti yo fimbu ezalaka mabe na mokili oyo. Malamu mutu abanda kobeta yo fimbu. Soki otali problème tozana ngo na milito oyo. Biso nde toluki problème ngana biso moko. Kanda ya nzambe ezokita bien-aimé. Kanda ya nzambe ezokita. Esengeli tobanda kosenga nzambe kolimisa na makambo nyonso oyo tozosala na mokili oyo. Banda koyebisa nzambe eskozali kima masumu yango na Bible alobi na Genèse 19 verset 1-15 Izelo kalobaki mpona bakipede eloko oyo nzambe besi nzambe kanda abebisi Sodome na Gomora yango nde biso toya na ngo na sa mokili oyo. Bien-aimé kaisa bien. Nzambe aza likolo azomona yo. Nzambe azolela ba ange bazoyebisa yo. Bongola motema na milito oyo. Ta yo moko oza na chance. Nzambe ayebi tina oyo abengi yo bien-aimé. Azoyebisa yo makambo ebele. Donc soki otali na milito oyo bato ebele baprofesaka. Donc oyo babengi baprofete. Eloko bazosala na ndenge bamonaka nazo comprendre te. Bato ebele bazoka nguya na mai. Bato ebele bazoka nguya na kisoloka. Bato ebele bazoka nguya donc place ebele ya mabe. Bato ebele bakendeke kokuta donc mwasi oyo azali boma. Bato ebele bakendeke kokuta na bana oyo bajene oyo bayebina no mobali te. Donc bato ebele balukaka kisi po baba na nini komona kosoka misu na bango baba na kopesa yo oyo kosakola eloko moko ezana tina te. Soki ozolanda problème na ndako na yo, soki osi problème wana okosala ngo nini? Nazoyebisa lelo ezala ngai ezala yo problème izebele. Chaque famille mobimba baza na problème na bango. Nzambe ayebi tina atiki makambo nyonso wana. Prophète mwana oyo azopesa yo azosakola yo ye aza na problème na ye oyo ekangi ye ayebi eloko akosala ngo te. Azoyebisa lelo soki nzambe alobi bongola motema na yo ata ndenge nini bongola motema na yo. Bongola motema na yo tosali mabe tosali deja mbeba partout. Soki otali bato ebele oyo babengaki pasteur bazokia kokota na kati église po babanda kosala nini koluka moyen bapesa bango mbongo. Eza nani koluka elongi ya nzambe te. Eza kaka kozwa. Soki baye batali poche na yo babandi kosala nini kosakola. Soki poche na yo eza kilo te moye basakola yo eza te. Nzambe alobaka eloko nini babanga prophétie oyo ozomona eza lota oyo nzambe afongolo miso po ozala nini omona. Bolero bato ebele bazosokola miso po babanda kosala nini komona. Bapasteur ebele bakomi kobima na babasi ya bato. Problème nini? Eloko nyonso eza eloko ezopesa nzambe kanda. Bapasteur bakomi na boîte iske bazokende. Nzambe ayebi tina oyo azoyebisa eloko oyo. Nazoyebisa yo tanga Bible na yo bien. Grâce ya nzambe ewutaka na maloba na ye. Bible alobi donc kosakola nyonso sans koyeba maloba nzambe eza selo. Prophétie na maloba nzambe ezokende kame musala. Soki mutana muki abandi koyebisa biso mboko oyo ekotomba na moto. Mboko bato mingi bakokufa.
mboko bato ba osote belé amoni ba ba okima na Angola Brazzaville donc nyonso tout et ça c'est l'eau nzambe azoyebisa yo lelo yo ndo oza bien-aimé ozolanda ngai Bible lobi kolanda miracle te miracle ekosa nini ekokotisa yo na moto soki okontine kolanda miracle okokufa ozokende lifelo nayebi te nazoteya na tv bato ebele balingaka nde nateyaka te bon nayebi nzambe oyo amemi ngai na kati ya Congo na kati ya Kinshasa akosala eloko moko na kati ya bomoi na yo bato ebele bazolinga te bon la vérité ekotelema kima masumu kozala kipede mwasi abana mwasi mobali abana mobali komela masanga yaka tovanda eza mariage te bien-aimé soki ovandi na ndako yaka tovanda soki okufi ozokende lifelo bana na yo nyonso oyo oboti otiki bango na wenze bana bakomi fazer baza bayebi mama te bayebi papa te otiki ovandi na ndako donc yo moko ozovanda ozolia bien bana na yo baza na wenze bazomona soki bamoni eloko balie nazoyebiso lelo eske ozali ozotala ngai kende okoluka bana na yo kanda nzambe ezoya juu ya jijima yango nde toza nango nzambe oyo azobelela biso lelo yaka bien-aimé atindi